Voilà, ndena baki balambi lelo boleka lelo ezaka jeté ezaka sur place le même jour. Balambi lelo bolepe kaka lelo. Alors voilà, mbisi yango wana. Mbisi yango wana nde bomoni. Ezola mama kaka lelo ya sika. Balambi lelo boleka kaka lelo ya biso kaka boye. Le même jour est sur place. Oh, eza mananga te kote na mafuta tchalalala te makala. Ya tchalalala te. Voilà. Eh, les brochettes pas maintenant. Car nena baka longa nzala. Wana nde. Voilà. Donc musala eza ko salama. Voilà. Voilà, wana déjà mona pomme de terre na biso pe ngoyo. Katama matungulu ezali maman il y a ni tu ya biso zaka ya lelo ya sermon ezokatama lelo kaka balambi lelo boleka lelo. Voilà, on a surtout l'activité ba matériel toujours musala ezana no kosokwama avant que kota na buffet kuna esokwami nana babino maman il y a ni ya lelo ya sika balambi lelo boleka lelo sans tricage hein. Sans tricage. Yango momoni. Voilà, ça lango yo. Musala ezako salama, musala ba décoration, ezako salama, voilà. Voilà, la salle est bel et bien grande. Et aujourd'hui, j'ai 600 bouches à nourrir. 600 personnes à nourrir aujourd'hui. Voilà. Bata 2025, bon banda déjà, hein. 2025, bon banda déjà. Voilà. Merci. Allô, bonjour. J'espère que vous allez bien. Vous avez vu maman il est à Nitu, hein. Vous avez vu maman il est à Nitu. La personne va m'boter. Bah il bolinga maman il est à Nitu. Bah il pas maman il est à Nitu. Là, tout sur la mouké makamba musala, au état du service traiteur la Providence. N'engue boye binga yo abino maman il y a Nitu. Na musala nangai, il y a service traiteur la voilà. Service traiteur la Providence. Sans un poste aux traiteurs il y a bien, traiteur il y a malonga seul musala c'est pas la hésiter de contacter ngai. Ndena la ba toujours qui est là maka sur place pour les mêmes jours na kanisi bozo mona bino moko. Oh, nous c'est ça chafing dish ba matériel yango wana eloko liboso na sala ka soki na komi na salle na bimisi na no biloko na ngai ya musala ba matériel na ngai nde bomoni boye et sokwami à chaque fête et sokwami parce que il faut qu'on liaka propre biloko zo kota na libomo faut ezala ka propre ezala na bopeto à chaque mariage ceux qui na komi na salle la boye na komi na salle na bomoni na bimisi ba matériel ndenge bozo mona wana. Nous surtout les matériel nangai, biloko nangai ya musala, biloko nangai ya musala, propriété est très important, très important. Biloko nangai ya musala yango wana, musala eza ko salama, ndenge bomoni wana, musala eza vraiment ko salama. Voilà ba matériel, oh nous surtout biloko ya musala, ndenge bomoni wana, voilà, oh nous surtout biloko ya musala. Voilà, oyo nyonso eza ko sokwama. Tango zozwa service traiteur, la ndela ka pe otalaka na biloko o bazosala musala eza ndenge nini. C'est très important. Eloko zokota na libumu foko yebaka kotalaka kolandelaka nyonso. Voilà. Oyo wana eza ba matériel na ngezo sokwama. Donc ndena ba toujours équipe eza munene koto ba matériel zo sokwama, mutu na mutu za ko simba de gauche à droite musala eza ko salama. Voilà, ndena baki balambi lelo boleka lelo ezaka jeté ezaka sur place le même jour. Balambi lelo bolepe kaka lelo. Alors voilà, mbisi yango wana. Mbisi yango wana nde bomoni. Ezola mama kaka lelo ya sika. Balambi lelo boleka kaka lelo ya biso kaka boye. Le même jour est sur place. Oh, eza mananga te kote na mafuta tchalalala te makala. Ya tchalalala te. Voilà. Eh, les brochettes pas maintenant.
kaka nena baka longa nzala wana nde voilà donc mosala eza kosalama voilà wana déjà ozomona pomme de terre na biso pe yango yo ezokatama matungulu ezali mama elia neti ya biso ezaka ya lelo ya cérémonie ezokatama lelo kaka balambi lelo boleka lelo voilà mpona nyonso tunelakisi bino bamateriel toujours ya mosala eza nano kosokwama avant ke kota na buffet kuna esokwami nano babino mama elia ya neti ya lelo ya sika balambi lelo bolekaka lelo sans tricage sans tricage yango oyo momoni voilà sala yango oyo mosala eza kosalama mosala badécoration eza kosalama voilà la salle est bel et bien grande et aujourd'hui j'ai 600 bouches à nourrir 600 personnes à nourrir aujourd'hui voilà Bata 2025, bobanda déjà. Bata 2025, bobanda déjà. Voilà. Merci. Allô, bonjour. J'espère que vous allez bien. Vous avez maman il est à Nitu, hein? Babino maman il est à Nitu. Na personne va mbote. Baïbolinga maman il est à Nitu. Baïbospera maman il est à Nitu. Là, to sola muke makambo musala. O etali service traiteur la Providence. Ndenge boyebi ngai wabino maman il est à Nitu. Na musala na ngai ya service traiteur la voilà. Service traiteur la Providence. Sans un poste aux traiteurs il y a bien, traiteur il y a malonga c'est le musala c'est pas la hésiter de contacter ngai. Ndena la ba toujours qui est là maka sur place pour les mêmes jours na kanisi bozo mona bino moko. Oh nyo seza ba chafing dish ba matériel. Yango wana eloko liboso na sala ka soki na komi na salle na bimisi nanu biloko na ngai ya musala ba matériel na ngai nde bomoni boye et sokwami à chaque fête et sokwami parce que il faut qu'on liaka propre biloko zo kota na libomo faut ezala ka propre ezala na bopeto à chaque mariage ceux qui na komi na salle la boye na komi na salle na bomoni na bimisi ba matériel ndenge bozo mona wana nyo surtout eza ba matériel na ngai biloko na ngai ya musala biloko na ngai ya musala propriété eza très important très important biloko na ngai ya musala yango wana musala eza kosalama ndenge bomoni wana musala eza vraiment kosalama kaka ba matériel oyo nyonso tu biloko ya musala ndenge bomoni wana voilà oyo nyonso tu biloko ya musala voilà oyo nyonso eza kosokwama ntango ozozwa service traiteur landelaka mpe otalaka na biloko oyo bazosalela musala eza ndenge nini c'est très important eloko ezokota na libumu fo koyebaka kotalaka kolandelaka nyonso voilà oyo wana eza bamateriel nango ezosokwama donc nde na bato toujours équipe eza monene kote bamateriel ezosokwama motu na moto aza kosimba de gauche à droite musala eza kosalama. Bonsoir. Maman Eliane, vous avez traité à la Providence. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Là, je suis déjà... Parallèlement, nous avons rencontré ensemble etc. et donc Nathalie et ça, c'est excellent. Je me dis en deux, trois mots d'un mariage. Alors, je ne suis pas trop étalé sur ma présentation. Je suis le maire d'une petite commune, Lyon, le lien de la commune. J'ai l'habitude effectivement de célébrer le mariage. On va célébrer avec Innocent et Nathalie ce beau mariage qui a rassemblé tout le monde. Nathalie a eu un mot très juste tout à l'heure lors de l'échange des alliances. Nathalie a indiqué que dans la vie d'un couple, il y a des hauts et il y a des bas. Les bas,
on s'en fiche royalement, on les envoyer à la poubelle. Par contre, il faut garder le mot, garder tout le mot, et avec ça, on a son bon vol, on va le plus loin possible jusqu'à ce que ce soit la mort qui sépare le coup. D'accord? De nouveau, vous pouvez les applaudir. Alors, qui est innocent pour moi? Innocent, ben, c'est mon neveu. C'est mon neveu parce que le papa d'Innocent, il s'appelait André, qui certes n'est plus là aujourd'hui, mais à son âme, et là il est considéré très fier de son fils, très fier de sa belle-fille. Et donc, André était pour moi un frère, parce que vous savez, en Sanglo, il n'y a pas un mot pour désigner un demi-frère ou un frère, on dit Ita, c'est mon frère. Et on fait absolument aucune différence. C'est pour ça que naturellement, Innocent s'est tourné vers moi pour que je puisse présenter la famille. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je prends le risque de l'oublier. Sachez simplement que tout cela. Voilà. Maman, il est à Nitu, service de la Providence. Ah, là, nous avons le buffet froid. Voilà. Maman, il est à Nitu. Voilà, c'est bien moi. Maman, il est à Nitu, c'est moi. Je suis là, c'est moi.